Pasteur Marcelo azali kolo ba pasteur nyo sauté. Pasteur Marcelo azali kolo ba pasteur nyo sauté. Peut-être ça que ngana solo makambo zo utana mutema nanga. Bena epona faire attirer les gens. Nzamba pinirnga. Soki ya solo message na pesi na kosi makambo. Nzamba pinirnga. Bakilti nga message na nga na pesi ezali liwa mama Blanche akufi eza volonté ya Nzambe te. Soko katanga kingo. Gloire à Dieu katanga kingo. Jean-Baptiste akufa à cause de la vérité. Sobo obomanga pour la vérité, c'est pas un problème. Mais Nzambe oto sambela asa le juste juge. Un jour vérité ko yebanaka. Dans lobby église catholique eza salle d'attente pour les membres wapi na enfer. Sobo otsa na ba stati botsa na zape na vidéo na téléphone nga. Sobo otsa na ba YouTube botsa na lobby. Église catholique ekangisa ete. A lobby église catholique. Mais lelo siko abose ni tanga Nzambe. Ndenge Nzambe akomisaka mutu pe na suka. Otie matanga wapi? Olobi ke ndako wana soko koti ndako wana okeli felo. Mais yo moko si problème. Oketa na kata ndako wana. Siko po mama akende lola to po ke na faire. Moi je parle naso makambu ya musunité. Naso makambu ya maina makilate. Je parle des choses spirituelles. C'est leur révélation, il y a monde des esprits. C'est le monde où on n'est pas. Ce qui m'a kunda mutu mbangu c'est si ayebi likambo. Na kata spiritualité, ce qui m'a lié mutu première démarche, à cela que ça faut éliminer akunda mutu na mbangu. Moi je dis que la vérité, en tant que prophète, je vis les choses et je dis, je n'ai pas insulté le nom d'une personne. Loba makam na solo na kosa makam. Mais ce que c'est solo, Nzambo atani saka moi. Iye wana pe Nzambo akoita kabutu. Ngana sur révélation ya mutu aso se plaindre pour na liwa na ye. Aso se plaindre pour na liwa na ye, na sens koloba ke liwa na kufi eza volonté ya Nzambe te. Moni lelo eza na mutu moko ta défendre pasteur Marcelo Kolanga azate. Sona suka. Wana nani, bien? Pasteur Marcelo Tunasi. Un homme de sanctification. Vraiment, c'est un grand homme de Dieu qui prêche la sainteté. Il y a vie, il y a sanctification. Il fait son travail. Quand c'est pas critiquer, bien. Bien-aimé dans les seigneurs, na pambo lubi na kombo na Yesu place na subolanda ngai, ngana madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunyo sur amité ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, ta la place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, toujours construit pour na bana na baza na place ko lala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na l'église, toujours tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être là, apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Ezali mal bola mo avant d'être ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te ko la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma beaucoup tout continuer être tout bandit et que les rapides, nzamba kozanga te ko pambola, je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Sala, juste, Yabulingo, pour n'avoir orphelin. Félina, le âme que pleure, Avina, Yaba orphelin. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à vous parce que vous aimez tellement cette chaîne. Un grand merci à tous nos abonnés, plus de 235 000 abonnés. Merci à vous, coup de chapeau à vous. Vous s'abonner sous ce belé, la meilleure de chaîne chez Bisso Télévision. Vous qui ne s'abonnez pas, na chic moukadi officiel, les chaîne na Bisso, vous s'abonner et belé.
Na pesi sponsor na biso mbote parce que yende abate la biso, yende sponsorisera biso, ye azali nyonso pona biso. Voilà. To pesi longonia comme on a Jésus Christ de Nazareth. Alors mesdames messieurs, tout ça qui moi attaque. Bien sûr, concernant l'émission qui était passée l'autre fois, qu'on avait eu à parler sur Pasteur Marcelo Tunasi, les loyaux et comme actualité on a internet, beaucoup de gens m'ont appelé Papa Chic. Comment on ça banane? Mais et c'est ni papa que Papa Chic azali journaliste. À part un qui bosse l'Anzambé, à part qu'on sait l'Anzambé, naza journaliste. Et sengeli pe nasa da musala ngani sengeli. Voilà, merci beaucoup Nabino. Tokomeka kotuna susu l'homme de Dieu bosenga ki azonga tomeka kolobela susu makambo wana. Susu botali émission ne longwa ki en ligne pour la raison mongo songlo pakala. Kasi tozongi les susu tomeka kolobela yango. On critique pas. Parce que on sait très bien que Pasteur Marcelo a dans la passe ya kobongisa moi sina ka c'est tout ça analyse les ali musala na biso ba panzi sango. Ngo na pesi mbote na ba héros dans l'ombre na moni na régie finale de Lige Mosolo na bosalite cordon Sinanduku Elias Yanono 8 na réalisation. Alors mesdames messieurs sans plus tarder, je m'avais dire bonjour na invité na biso mokwalelo. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Papa Chic. Oningisi Congo mokile ningani. À Dieu seul soit la gloire. Voilà. Quand même, si on a le sambo, tokota na mozindo, il y a mission mkolelo. Seigneur Dieu, merci pour la grâce. Oyo salibis encore, toya lelo na chebiso télévision. Toi annoncer évangile na yo. Père, je te rends grâce parce que nyon sous la rapport le komo kombo na yo. Zo encore le komo et kombo Jésus Christ est à la élever na mission oyo au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. L'homme de Dieu, beau critiquer Pasteur Tunasi. Et le konini oyo esali ke bolo ba po akundi moi sina yembango mbango. Ya mabe ezali wapi. Et c'est là qui a zela un mois. Et c'est là qui a zo temps ba consommer kolela moi sina yeto pe asali malamu. Biso to bi banso ke soki moto ako umela na morgue parce que mbongo ezali te. Mais Pasteur Tunasi azali na mbongo azali na relation. Tout le monde va continuer net la première dame maman Denise Nakeo avec beaucoup de respect maman azali pe na matanga sikoyo bino boko mona ngoma be côté ni mais sengelo yeba bokunda mutu mbangu ino lakisa teke foza na mbongo. OK soki to tardaka mutu na morgue ezate poto zangi makoki eza amour to zalaki nango vers mutu akufi mais bande ko no so bazolo bana biso bazo contredire bazo commenter les contre ye akufi la maman non mona te mutu na poto maman na kufi a m'a imposé bokunda ete tinga na koya et ça lui peut un mois, ça lui peut 2 semaines. Est-ce que ça n'y est bon, on retient en agence? Ça dit quand quelqu'un, tu comme n'a pas question comme tout na. Mais pourquoi moutolinga l'exa moutumbang bang? Est-ce que ça morné, à ça primatiré ou bien c'est quoi? Ce qui est toyé, quoi, ça va tout vérité, soit quoi annoncer vérité. Moi je parle, naso makambuya musunité, naso makambuya makilate. Je parle des choses spirituelles parce que je dis les choses que je vis. OK. Ce que me partout au memanga, moi je vais dire les choses que moi je vis. Mais si on yo so singa makambo yo moni, soit au fandi au linga vision. Et ça les soumouté. Si on a une vision mutabimelinga ebisinga boé. Ce sont des choses spirituelles que le Seigneur m'a dit. Ce qui peut-être yo moko mo bailo zala qui est conscient yeba ki angote. Mais c'est pelanga na yebisu yango. Mais l'homme de Dieu n'a qu'à t'en moquer. Ils ont un rapport nini ya okuna mutumbang mbang. Oningo sala analyse ni. Analyse nanga na sala awa naza na sola bina kina kata monde ya analyse ekobima terre à terre. Natika na kata domaine spirituel pour na mamba révélation. Très bien. C'est-à-dire selon révélation, il y a monde des esprits. Selon monde wa ndenge vivraka. Soki mutake kunda mutumbang mbang. C'est si ayebi likambo. Parce qu'il y a un monde spirituel. Bandoki basolo anda biso awa. Muto zala ki ndoki. Ya ona senga ki soki ozana muto zala ki inframaçonnerie bien un occultiste ou à se repentir. Benga ya yebisa yo. Na kata spiritualité soki muto alie muto première démarche. Asala ki ça faut éliminer akunda muto na mbang mbang. Na cité ki teke pasteur masola lié. Mais j'ai dit les choses que moi je vis. Soki muto bakundi mbang mbang. Et la déjà si na mala muté. Biso to comme la remis tout na oh baleki si muto mbang mbang pona nini de père à cause son envie
de père makamune ko simbate soki mutu wana na koti mabelete no mona ka mutu soki alie mutu ndoki soki alie mutu aluka ka mbangu akunda mutu wana po yatika na kimia parce que makambo leka na kata monde cimetière na ko biso même lelo na enterrement makamune ko leka na kata monde cimetière bat baye barate na kata monde cimetière na ti lelo na kata monde cimetière soki ba ke kunda mutu esi akufi okufela ki papa okufeli mama okufeli mwasi boke kunda na kata monde cimetière et ça na 6 anges ba paraîtraka 3 anges ya diable 3 anges ya nzambe baye ko sala justice ya kozwa mutu wana souvenez-vous na histoire de Moïse na kata Bible tango Moïse akufi Dieu a envoyé son ange pour alongola corps ya Moïse. Na présence anani, il y avait un ange du diable qui était venu pour se servir dans zoto ya Moïse. Zamba de legraba ange soki muta kufi dans le Seigneur. Ndebo ki kuli na kata cimetière, na monde na cimetière apparition à 6 anges. Muto so monde baroté. Il faut ça un homme spirituel, muto ça na ya komona ndoko comprendre que ba ange ba ya ka wana misatu. Oya ka nzambe boza misatu. Oya kasata na bosa la misato soki siko mutu wana ndenga akufaki akufi en dehors ya volonté na nzambe parce que volonté na nzambe mutu fa kufa 120 ans. Okay. Soko tangi na Job chapitre 14 le verset 1er la Bible dit mikolo ya mutu abotami na nzela mwasi mikolo neza mukuse mais mukuse ngo eza combien d'années eza 120 ans on nzamba lobaki soki mutu akufi à 20 ans ou bien ba sacrifier ye na monde ya cimetière tambo ya kokunda ye ba demo ba anza satana ba ba suye ndenge ba kozwaye bakena mutu wana komi esclave so akufaki na 20 ans akufaki na 50 ans ba resta banena ye wana ako vivre na esclave na kata monde à cimetière akoma loko esclave ba komi se porteur ba komi se na ba forme no so ba opesa ye pourquoi parce que liwana ye ekepa na nzambe te tango homme riche akufi c'est la Bible qui dit homme riche na pauvre Lazare homme riche ba ange nzambe ba ye ba suye pardon, le pauvre Lazare ba anja ya nzambe ba suye. Lazare nani homme riche akufi ba anja satana ba ba nini ba suye. O mali to sa papa na ngai chic ndeto za biso nyos. Menga prophète Grévis. So ina kufi lelo. So ina kufi na nzamba solo. Les anges de Dieu viendront me prendre. Mais so ki na za na vie mi balé. Na mi sabato là c'est que je suis prophète, mais vie na nga secret je suis pas un serviteur de Dieu, na za magicien na za occultiste. Parce que quand ça mutu nyos, sauf conscience donc ton parenté. Okay. Lelo kosa na nyos, osa na relation, osa na bato, osa na ba voka. Mais conscience na we yebi makambu yo sali. Bien makambu yo salaka. C'est le Dieu na mona rabiso. Na yo moko yebi makambu yo sala. Mutu nenga kilo ba lelo ne ba ki kuna mama na biso, paix en son âme. Et ça na makambu ko salama. Soki mama na biso ndenge biso sto yebi akufi na nzambe. Les anges de Dieu ba ko zwa molimo na ye, ba ki fanisi na lieu de repos. Na kata ya Abraham. Mais ce qui a fait dans Zambété, c'est le contraire. Les anges, les diables, ba juillet, ba memie, nakati ya lieu de tourment. L'homme de Dieu, Moutouna Mouyé, rapidement. Pasteur Mardoché, Marcelo, bien sûr, est l'homme de Dieu. Ce que Bino, Tobato, ou Bako reproché dans les réseaux sociaux, est-ce que Moussel Nanzambe a aussi ma pékisi? Parce que tout le monde, pasteur Marcelo, ko sambe la batko bika. Tout le monde pensait Marcelo a kosa le ministère ye munene bato ba munene ya banda ndepe a komi sika komi wana. Est-ce que mutu na ngeza boy? On parle pas de pasteur Marcelo. Mosala na nzambe pa ko simba kisi. Oui, mosala nzambe pa simba kisi. Pour ça na ngoni. Pour na succès, na lobaki na émission le kaki awa et le zo bon pasteur lelo beleza ki lokoso. Alinga za la koni. Alinga ye bana gloire. Ye pata mbwana mituko. Nzamba pesa ngote. Kasi batu basela rata nzambe te. Nzambe ba pesa kana ye. Nzamba pesa ka diable ba pesa ka. Ndenge mona ka basa wa prophète basakulaka, ndenge pe satana sakulaka. Ça s'est fait aussi. Ah on a l'obité que pasteur Marcelo est occultiste. Nazo lingana insister na ba monanga. Mais moi j'ai parlé des choses que moi j'ai vu. Au moins na kata mon révélation papa. Mon révélation même yé moko pasteur Marcelo. N'est-ce pas tu peux savoir son message makambo ya monaki. Ya papa Wemba. Ya kin Kester Emenea. Voilà, il y a monaki. Vision on zamba pesa qui est. Oui maman moi si ya papa Wemba ça qui peut problème à l'égal na télévision. Pour senga ba konziba mais quand ko kanga pasteur Marcelo. Oui pourquoi? Parce que après si révélation na mboka mokote na monde entier. Basambisaka mama molimo ya kindoki ezate. Ezate eza na chiche mokote. O asambisaka makama molimo makamba spiritualité. Asate. Asate. Parce que lelo soki ça que ngana solo makambo so tana mutema nanga. Ben na epona faire attirer les gens. Nzamba pinir nga.
Mais ce qui n'a solo makambo c'est solo. Attends le loté. Vérité kobima. Vérité kobima. Parce que ce qu'on dit aujourd'hui, ce qui a solo, et ça pour faire Batoubaye banga na tilo na moni ni ne sali baisse partout dans le monde entier les gens bazo benganga oh boy ngana luka succès na luka beste na pesi message ce qui a solo message na pesi na kosi makambu zamba pinenga Bible lobinini gardez silence le Seigneur lui-même combattra pour vous ce qui te conseille mutu makambu mais à garder silence ce qui te conseille mutu makambu à garder silence, Nzambo ya bondelaka à défendre ye. Ce qui m'a ramené à solo, n'a pas garder silence. Nzambo na bondelaka à défendre nga. Yo quand si na kata mboka na biso le Congo. Le président de la République papa na biso Félix Antoine Tshisekedi na pesi mbote, maman na biso Denise. Basa ba Congolais, basa ba papa na basa ba président kaka ya mutu moko un individu. À sa président na biso nyonso na mbongo ngapi naza congolais de père et de mère 100% na botami na Congo na botami awa ngai naza congolais de nature 100% de père et de mère et ça te lokwa yo yeba ina bakonzi ndo yaka momona nini bokanga naza rwandais te sur boza na poso kangisa bato kangisa ba rwandais kangisa bato bazo détourner mbongo à l'état. Moi je dis que la vérité en tant que prophète je vis les choses et je dis je n'ai pas insulté le nom d'une personne, j'ai pas intimidé soit tikoloba na mutuo yem daliebo ya saboy, j'ai pas cité son nom qui kingana le mwasi na ye kingana saliboy na pesi message onza ma pesinga et je dis en tant que nom de Dieu loba makam na soloba na kosa makam mais sokeze ya solo nzambo atani saka moi ye wana pe nzambo akoitsa kabutu un jour ndenge ndeko na biso ya joueur alobaka la justice de Dieu yana tokomona ka justice nzamba ta lelo te avant même bakufa babando tubela tala tozalaka boy lelo tumpesi et pas nzamba solo. Mais l'homme de Dieu batubeli ba kotakine pasteur Marcelo tu ba ko na internet que maman moi si ya pasteur Marcelo akena ça va surgir abimisa c'est long ne toroyokela et il paraît que moi si na kufi sous anesthésie parce que c'est une opération moko oyo baneboli mbisa pona obimisa bassin et quelque chose comme ça qu'on travailler le boumou et ali bosso sima ki te azonga ki soit travailler mais non moi si yé moko na lingaki parce que ma pasteur Marcelo alingela ka nenga za ka bongo mais moi ça lingi amisa sous plus belle liwa yé memi ya pasteur Marcelo izani nakati. Bon, ce qui m'a koufi pour assaler sa chirurgie, là, entre guillemets, là, moi, je n'en disconviens pas. On a yebi, et ça, message, on a pesaki. Moi, j'ai donné le message. Ce qui va interpréter, à quelqu'un qui ça, voilà, et ça, ma vie, na bango, ya couple, na bango, vie privée. Ici, moi, je parle des choses spirituelles. Ce qui m'a balobi, il y a un lobby boy. Le message, moi, je vis. Au moni, Zambé. Yesu d'abord to ba Yesu o azanzambe na biso lelo okay. O azanzambe le véritable Dieu Yesu azalaki na ba disciple ba fandi na butu na tongo so yebisa Simon alobi Simon yo lalaki mais ba ke butu lo Satan a réclamé yo pour agribler lokola froma kasi nga na sambelaki po na yo afin que foi na yo ebeba te mukolo yo ko bongwana kembisa pe bandeko na yo yona Yesu so yebisa Simon idem révélation nga na zwi lelo nga sur révélation ya mutu aso se plaindre pour na liwa na ye aso se plaindre pour na liwa na ye na sens kolobake liwa na kufi eza volonté ya Nzambe te siko mabe na ngeza wapi na fingi mutu wapi na seki mutu wapi soki na lobi na pesi message ya mutu est-ce que yo ndoto lo tebe vision Nzamba pesi yo nga fona contredire ngo c'est fona sala ndoki soit bandoto batoso balota kawana alala loti ndoto ba su message a mo likambu même bande ko baso na biso baso condamner biso et c'est ngana otsate mena ndoto ya loti non moi te mutabengi a papa na loti ndoto mo okufia be na zelo message moko batielo poison et ça mpe batielo poison non bona ngote je n'ai pas insulté le nom d'une personne. Je n'ai pas diffamé les noms, soit couple à Moutou, ou bien le baquet, à suit à Koufa Kende. Non, c'est pas ça. Na moi, na commentaire, moi, quand je dis que moi, je ne pas au Koufa. Oui. Mouton Tiga Liban, na sena moi, azate. Mouton Tiga Liban, même Yébé Moutalobi, n'est pas au Koufa. Le lot, t'as même eu papa. Nana Koloba, c'est ce que je dis, c'est ce que je vis. Vous reprochez pasteur Marcelo Nani. Bon, jusqu'à présent, reproche n'a pas pasteur Marcelo.
eza nante reproche na ngai kozala ndenge bakundi mama par rapport ya bajustement ozola nanga papa reproche na nga place kozala parce que tant toko reprocher moni lelo eza na mutu moko ta défendre pasteur Marcel Lokolanga azate ce qui osepela même de konabiso oaza na régie akota mo extra vidéo nga na défendre pasteur Marcelo na télé na chaîne et je garde cette souvenir ya vidéo wana Marcelo ayebingate est na lina ndako pasteur Marcelo na défendre pasteur Neema Sikatenda prophète Neema na défendre pasteur Marcelo na défendre prophète Denis na défendre prophète Joël Francis na za na vidéo bande ko batala vidéo mona et ça vidéo umeli est-ce que tu na défendre ke mudati nga ke défendre ou bien son nzamba pesi un message na lobate na bomba lokwa to sa bande ko to yebani te na loba nga te na fandi non ce n'est pas ça mboka tozali ils ont gêné ça fait mal na bat mususu est-ce que d'abord na lobby est-ce que to sida qui fasse que pasteur Marcelo ali moi sinaye ce qui va passer na maloba wana na tangi pasteur Marcelo ali moi sinaye batsa vidéo wana to sali analyse ya émission nga na pesi un message attaque journaliste na lobby ta message nga na sui na buta lelo yango yo na sui message j'ai vu la femme oh utiko kufa nani bat ba kufa pe ba sebele nga na pesi message j'ai pas cité abomi moi sinaye j'ai pas cité ateki moi sinakisi non c'est pas ça nga na pesi révélation ya message nga na zui soki kondimango gloire à Dieu soki ba ondimango te gloire à Dieu mais attends le loté un jour toko lukanaka prophète moko alekaka na chebiso télévision apesaka message moko le jour na pesa message ya mama tsala mwana okufa bat baklamanga vrai prophète na ye na pesi ya susi banta okufa bat baklamenga vrai prophète na pesi awilo okufa au théâtre bat baklamenga vrai prophète lelo na pesi message ya maram na moni na comme il faut prophète parce que j'ai dit les choses est-ce que nganza mako tali sanga makambu ya président de la république te est-ce que nganza mako pesa nga message ya un congolais te nzamba ko pesa nga message ya pasteur moko te est-ce que pasteur akokana nyonso nga na za awa des fois obenganga un jour opesi nga message papa na zelo vision moko boye na boykeba et na kebo salami nzamba lobaki à travers ya papa na biso chic et salamaka soki nzambe alobi soit nzambe a révélé quelque chose na basali na ye et ça parce que nzamba lingi yo tout à fait pasteur Marcelo azali kolo ba pasteur nyonso te c'est un homme de Dieu asala ka musani na kimia asala ka musani malam oui mais nzamba akopesa nga pe message na ye na lobi na ye akopesa nga pe message ya papa mutombo kende soana mutombo yebisi e boy na boy soki to lekaka na média awa pourquoi et ça parce que to sanga ka moya kokuta na bato wana est-ce que nga lelo so na fandi numéro pasteur Marcelo ku naza nango te so na bi papa naza na posa na pesa message ba pasteur Marcelo na pesa ngondeni okuta ne wapi okosa démarche pour okuta na pasteur koma inane mo okuta na pasteur ezate pasteur azo yambate pasteur azo kipe pasteur azabwe mais yango to lekaka na média pour na ko interpeller conscience à batou et on donne le message mabe na nga wapi na bomi nani ya sengam na bomi mama blanche ya sengam na bomi nga na pesi révélation ya message nga na moni soki ba kondima gloire à Dieu soki ba kondima te gloire à Dieu mais nga na diffamer mutu te na pesi message et je dis na lobi makambo eza ainsi par l'Éternel mais jusqu'à là lobi pété na ki omoni nini kasi tosala kino mission liboso na pesi message ekomi bakilti nga message nga na pesi ezali liwa mama blanche akufi eza volonté ya nzambe te selon message onga na zui soko okatanga kingo gloire à Dieu katanga kingo Jean-Baptiste akufa à cause de la vérité sobo bomanga pour la vérité c'est pas un problème mais nzambe oto sambela asa le juste juge un jour vérité ko yebanaka nga na kangi mutu ndokité na lobité ke mutabomi mutu mais j'ai vu les choses que j'ai vues. Dans le makambo on a interprété. Les apôtres balobi, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu, c'est ce que nous disons. Apôtre le makambo zoloba et ça makambo bango ba moni. Na ba makambo na moni, na sali butunini. Mais étant le monde entier, batu ba longoli ba parti à malamu. Batika côté. Batika côté à mabe, soit côté zaki ba temps fort. Bati, au moins t'as lobby lié. Oh, est-ce que ngana cité combo que pasteur Marcelo moi sinaye? Est-ce que moi j'ai cité que pasteur Marcelo mtabomi moi sinaye? On n'a pas cité. Liwe za pona mutu nyonso. Tout à fait. Pas to ça nango lelo mama blanche akei via pasteur Marcelo et continuer. Mais nous avons appris lelo tozoloba, tozapeka la mboka na biso. Ce qui a kufa qui normal. Nous avons appris. Na tango bongo parce que tozana ba preuve te.
entre famille ya papa na biso na famille ya mwasi na oti kokufa ba mes attentes ezali les incompréhensions ezali to ça na kata réseaux sociaux non to landa soki ya solo mutakufa ki na volonté ya nzambe normal famille na ye côté le matin pour réclamer to ça to landa biso nyonso nous avons appris na tsango bon que nous avons appris que tous les deux familles et ça na ba mes attentes très bien si ko soki ça ki normal ba mes attentes uta wapi nga pasi na ngeza nini papa papa na nga chic pasi na ngeza ali ndenge mama kundami mbangu oui mbongo ezali oui nyonso ezali babotiki la biso be tanto lela mama otiko kufa moi j'étais là na veille mortuelle nazaki na tata Raphaël nazalaki wana mais c'est loko moko esekisi ngai papa chic omoni mboko yeso amizonga rapide et ça na vidéo moko et circula ya kulutu na biso papa na biso Marcelo tanga lobby église catholique eza salle d'attente pour me batu wapi na enfer so botsa na ba stati botsa na zape na vidéo na téléphone nanga so botsa na ba YouTube botsa na lobby église catholique ekangisa ete est-ce que église catholique est non porter plainte église catholique esangi bafoka lelo ba ministre presque non sto mona basa na église catholique parce que l'église catholique mona ki tango papa lobaki na bango lo phrase wana alobi église catholique mais lelo siko abosa ni tan nzambe ndenge nzambe akomisaka mutu pe na suka otie matanga wapi Saint Raphaël eza wapi siko tango otie to sala to loba pe biloko mususu lokola ba to sala pe réflexion olobi ke ndako wana soko kotia ndako wana okeli felo mais yo moko si problème oketia na kata ndako wana siko po mama akende lola to po kena faire osoko pa place to sala pe ba réflexion ke na kata mboka avant ko loba eloko tournaka lang na yo mutu no sala kerere bako sote mutu no sala kerere yo lobi na biso clair église catholique eza salle d'attente na kostelo makambute o diffamer église catholique parce que tangi kombo nango mutakangi yo azate yango wana eza na kotsa pe vidéo boyo ka vidéo a lobi bongo siko lelo matanga parce matanga komaka partout OK zo kaka wapi église catholique sala tata Raphaël eza ba catholique eza biso te eza église réveillée place mataki première ni na boboto soki na nini ezaki wapi. C'est-à-dire pour vous dire, nakata mboka na biso, avant de dire les choses, nous sommes na cher, nous sommes balobaka, écoute pas nzambete. Parce que quand on dit les choses, on contrôle pas en retour. Très bien, l'homme de Dieu, bien dit. Toke na ochité. Nga na otige le micro. Na pesio 5 minutes. Na peuple de Bamsou basenga ki osamela pona bango. Mesdames, messieurs, on a la fin de cette émission d'aujourd'hui. Atiki bino mboko ya l'homme de Dieu. Bosenga ga sambela pona bino. Et moi, je vous retrouve pour la suite de cette émission. Bien pour une nouvelle émission. Voilà. Sala, juste, Yabolingo, Ponaba Orphelin. Felina, les âmes que pleurent, Avin, Yaba Orphelin. Yo ça n'a pas difficulté, on n'a pas problème, belé makambo etambolate. Obela sida. Ozana typhoïde de silakate. Obela cancer. Otambola partout lobiko ezate. Le on ko présenter au combo nangate. Combo Jésus-Christ de Nazareth. Obota mwana lobakate. Ozawa sexe no comment mukuse. Libala no ba problème. Okoma na ben puissance sexuelle ya haut niveau. Omela ba kisa bokoko. Osala nyonso lobiko zwate. Na présenter mutu moko asa capable ko bikisa problème na yo, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oza makamuzo tambola te mama. O luka mukanda pasi, o kota dossier, o kota demande makamuzo simbate. Il y a des gens baso témoigner loboko na nzambe, eza na bato ba bengaki pe ba kutana ki na miracle na bango. Oza stérile, o kanga ba semité. Soko zwi zemzeme sopani, o zwi zemzeme sopani. Oza na nyonso, okoma obima solo na nzoto. Soko lali olotaka ndoto o 500 nzoto na mwasi na mobile. Oza masturbation, o se masturbaka chaque fois. Makambo simbaka te. Na lingi contacter d'abord prophète Grévis, s'il vous plaît. Na lingi to sambe non ensemble. Numéro na biso plus 243 89 62 55 846. Nabi plus 243 89 62 55 846. Soit au s'abonner pe na chaîne na biso YouTube Eratakate TV pour na kozanga te moko ba prédication pe ba prière en ligne autour à travers chaîne na biso ya Eratakate TV. Bande ko nyonso wa benga kibiso. Bande ko nyonso yo
bopesaki biso ba doléance na bino par rapport à émission to salaki nga na fingaki mutute na lobaki ainsi dit l'Éternel les messages on nzamba pesaki nga soki blessaki yo soki dérangeaki yo soki osepelaki nango te attaque moi na nzambe je te demande de me pardonner mais Dieu a eu le coup parce que j'ai dit ainsi parle l'Éternel na osambela pona ndeko nyonso et na osambela pona mboka na biso Congo kimia na este ya mboka na biso de la République na lingo zwaka loboko na mobali toute sa place nga na tie loboko tango na place loboko na ngezali tout tango atoza na téléphone oza na télé na lingi na sambela pona yo nzambe ya lola nzamba basakoli na sambeli pona ndeko nyonso aza malade ndeko nyonso aza na difficulté ndeko nyonso aza na problème et si kazali a vivre puissance pe miracle na yo na lingi o changer histoire a vie na ye pe okota bitumba o yazo monate na kombo na Yesu nzambe nanga na sambeli pona mboka Congo bandeko na biso bazokufa na este Seigneur Dieu na lingi obikisa bango okangola bango na lingi opesa longévité na mokonza mboka na biso esike na foyer na ye bazala béni na pamboli ba ministre nyonso na pamboli ba député na pamboli ba magistrat ba juge ba avocat na pamboli ba parquet pour lokuma kombo na yo et na pamboli aner na pamboli tous les congolais o bazali banda mboka na biso bazala béni lokumu ezonga na mboka na yo na kombo na Yesu amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.